pour un dénar. Un dénar, donc, boulot, on a bon aux États-Unis. Oui, il y a un mot habité, les gens qui remerciement. Jésus de Niance a rendu vrai. Entourage n'aime pas ma bé. Ok. Avant de naître, Otala. Mais il y a un peu fait battre un vraiment côté remerciement. Ma beauté, il y a une maman livre qui a tiré bisou pour. Vous avez organisé. Il y a un maman livre. Il y a c'est la nera yo prise. Donc on ça donc ça l'on fait les. Maman il m'a bêta que ya kamba. Bien sûr mon nom normal ne bango. Nenga balobeli. OK. Donc comme si message de kuna maté. Na zongi. Yango exact comment dit makambo ezala katsa question na yo. Yango zo mo ba départ wana eso salima. OK. Na orchestre. Lingi batu ba poussa na pembeni ya artiste. Mon bobo mi pesa na botala na ba exemple. Comment se fait-il bino tabo lobby combat fali pour pendant ndenge nyoso ne ba lobara na hôtelier était to ke non normal. Azui kaka ndenge bino bo lobana na memi batu nyoso wana ke na ba poto. Bolo barake batona ba pese ba $1000 ou ba $500. Biso pe to bolo barake bo vu ba visa bo pesa. Non ba mamba poto ya ka po trouble le côté fali même ba te be na photo. Il y a un petit peu de makambo. C'est ça on est parti. Gosse, on va partir prêter. Tout le bas réalité. Tout le bas réalité. Makambo ba poto. Oyo continue na kati ba mouvement. Ils a pour fali à même musique banane ba te belé na poto et la musique sur et ça li éveil patriotique, éveil musical. Oh, il y a qui biso to kete président ni président ma bisoté. Ya moni moté na ba continue maman pouf. Ah les ba ba molongo. Molongo la la muki yam pa kalongo. Olala la muki o nani alongwe. Olala la muki o alongwe be. Oui, c'est lui. Mon master nga. Abi fallait lui dire maman. Toi le bas même tu sais quoi faire. Ozomona siko mama kama place ekini. Magali Congolais c'est une amie. C'est vraiment une amie aza master nga o to bani ne lelo te bani kala na ya pena shi na parler kuna. O parler pena magali pena bien carné bani to fandi to le to meli to panzani mama sapenza. So ina bina lubama be magali bo donc tu vas savoir ata o chinga miko o la singa revolver na sima na rien na lubati so on prend bien on va mitié musu bali pa pe bisa na o tena na ya pour dire kemba di magali ya get so mo te tolo bara mais jibata na mona tata la novelas bien na match o tala atali abi petit lo belanga ça va na bengi ote olobelaka suka pe boye yaki te loka biso nde Jésus de Niance ayebi Bob Molema, Jésus de Niance ayebi telle personne, Jésus de Niance ayebi Fiston Frappe ayebi mutu boye ayebi telle personne parce que yeba ayebi ete bamona kaka na TV parce que jour amona kaka alobi et surtout babata ba musicien baka te nazoyebisa yo mon eloko ezopesa tala bati ba musicien akopesaka leader yobo okozwa te donc okobandolo babanda lelo ti moko musicien na loba lembi ne okebi te ozwelo te ozweloko fo leader wana yebisa mutu na yebi non ya pesela nga na mutu créer nga mutu ata mo 500 balles et ça le bien petit alobi mo trop achata mo provision na parler mo mère na parler ainsi de suite mo ndeba bongo ezala mais pour pas peso mbongo boy pas bato na ba musicien na papa onika ma papa nazoyebisa eza mo pasi sikoyo yango moni baye bakomo lemba alobi trop net magali kongo akozana na ba raison na OK akozana ba raison na tala magali akozana raison akokite magali ozana na raison longwa na oso longwa na considération. OK donc parti ba leader rebelle bon considérer ba communicateur OK je vous dis so boké na ba page na Kinstar petite sœur maman Dalida l'éléphant de la presse a ébi. Et ça bien été. Orchestre, et ça orchestre. Surtout le coup seulement trop na jet set. OK. Pour na opération pour na bilongi. On remarqué communication à jet set sur tellement ces derniers tes là. OK. Sur telle communication à jet set ça. Ouais puis nani Fiston Frappe. Azati. Ouais puis héritier Ibula. Azate. Oh soda mbodi bosate. Pour la ligne entre bateau bazazana qui montait maman bezo régner na lobite que Fiston Frappe bien on na bi entre bango na bango bomana oyebi mutu nyonso tout soko azwi na ezu eza pendate
c'est-à-dire ma communicateur nde mutu bazobebisa makambo wana makambo oyo ezoleka omona porte-parole ala mamona omona ngo aza nango te l'air elongo na bacommunicateur nde retour nango ezozonga na baorchestre baba ingratitude euta na bomi bale petit wana na mayele te comment oloba mama ndenge wana na tv c'est le leader ye pe leader non mais petit bino ya bobobebisa ma musique engi oloba te so oyebi oloba na te foza mayele non engi oloba te so ozoloba na te foza mayele non Gosse di Kambala nazana na yebi c'est un bon parleur et puis il est intelligent eza bato mosusu alika na tv na basa babrifaki ye ok bapesi bena briefing na mamon français na kati ok oui je sais je connais ok oui je connais c'est le Oubena Nyarouza leader te museki tingo leader ya nini musique azaka musicien asa musicien asa ya basaper ok et muza petit nanga Voilà, vous êtes nombreux, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir, et répondre dans R.O. Bolanda Bisso Awa, dans Concept TV, puis dans le canal 1 Post du Kambala. Au micro, c'est toujours le vôtre Alex Nandoumouna Moulouba, le Benjamin de la presse, autrement dit, moi, Nanzambe, Deboumon attaque, Nazabongona, Bob Molema, le suprême, et puis Gosse du Kambala, tout ce bon par rapport à l'actualité. Un grand merci à 12 et puis na Kazana Simawana, au Gosse, vraiment Moualim. Merci infiniment à maman, fille, maman Masolo, il y a Papa Das Milandou, président Jacques depuis Evry pour Coron, Otalabiso. Un grand merci à toi, Olivier Nzingit, le pauvre de la ville, papa, la super NG. Sur le même langage, on a Simadilili. Fongolanga, vraiment, on aura déjà bien invité dans Naï. Pas à la droite, Bob Molema. Bonjour à toi, bonjour à votre deux sur Bolanda Bisso. Vous vous sentez en forme? Wow, super, on s'en rend. Calme au monde. Voilà, on va voter tous à la gospel. Ah ouais, gospel Kambala. Ouais, bonjour Alex Ngandou, bonjour na Bob Molema. Bonjour na tous les spectateurs, tout bazo tel absolument. Voilà, na banda no kamba mo gospel Kambala to mona lelo o musique ya Congo, bato balobela ba artiste belé, ba combien peu kotika ba artiste o balobela. Et bien na pe ba polémique belé. Côté la bato balobela ba artiste, apport na ba on vraiment za la na carrière ya ba artiste parce que bazi belé mamango et salem. Ben grave. Alex Olobi apport na bango ezalaka nini na carrière artiste bato baya kolobelaka ba musicien bongo ouais. Alors kolobela ba musicien eza na développer na nenga kisasa lelo parce que ba porte parole o baza qualifié o ba yebani ki porte parole ya maison mère puis ya Ferregola to ya Fali Poupa Cap la merveille apport na bango ezalaka ki bazo koloba musala oyo artiste na bango tosala bapesa ba programme en mouvement bapesa ba programme ya ba concert ozo comprendre bapesa ba programme ba détailler ba makambo nyonso oyo ba mélomane ya bonne musique ba fano ba lingaka ba artiste na bango ba star na bango bazwa ba information sûre sauf seulement chez nous ici batu mususu baza na ba contrat na ba orchestre wana te ba commence ko koya ko sala ba insonité ba comment ba polémique à la con na rang ya musique yango sko dommage pour nous ba musicien ngo ya biso ba star ngo ya biso ba lingaka sko ba comment ko préférer sko batu wana mingi ba bayaka ko finga batu pona bango vous comprendre wana c'est to soli pembe en tout cas et côté c'est la artiste na biso loroti mais la bango et loroti mais la bango jusqu'à ba polémique à la con mais dommage pour nous quand ils nous ba artiste na biso na communauté congolaise moi parti nambo o balingaka ba sonité au monde pe ba sepelaka na bato banengwa au monde na TV azo finga musicien alors que lui il n'est pas musicien ozo comprendre azo ko finga leader ya mouvement moko boy o azo kamba ba te belé na groupe na ye ba te belé bazo futela bandako bazo lesa bana ba famille na ba musala na bango wana mais yazo zo temps ya ko finga leader wala et puis leader wala mususu kuna bazo ko finga la ndi ngona yazo sepela. Vous comprenez mais comme ça on a ba rancune moko ya pamba ya lokoti et donc pour ngana ko lo babon la différence wana ezali soko tali son cara de compte tant que porte parole ya maison mère aya ko beta masolo ya weranso na maison mère soko tali pi Roger même mais soko tali net exemple bon notanga nga ba comboter pour ne pas les autres pour moi la mutona ba yebiete et tant que porte parole mais yé à ces proclamant na yeke ya lobelaka pali to ya lobelaka ferré donc il a droit à finga ferré a droit à finga pali to héritier et puis leader o sepela bongo leader o sepela bongo mais soko tuni leader wala
awanga na yebise ke ndenge no ya sara pa na biso mais ya ko loba makambo na bino ndenge nini aya ko finga ka batu na kombo na yo ndenge nini deso pekisa ye so ko sepela kala. OK. Voilà, même question Bob Molema na habité point de vue que ça nini par rapport à idée à Boss Kambala na bamambuko toloba envers bato yo bazala pembe na ba artiste malgré bazo longo na bombe botika ba artiste ngo bazo changer ba discours na habité so que lo bani par rapport ya ba ndeko na biso yo basala ba mamona ba réseaux sociaux. Ouais, merci beaucoup Alex. En tout cas ceux qui n'a tali bien le monsieur qui est là, il a tout dit. Il a tout dit, mais je vais faire quand même des rajouts pour ça là vraiment bien. Par rapport à Makassi, au sein du mouvement, Batoyo, comme porte-parole. On a fait un porte-parole. Les communicateurs, au bazar, on a belé porte-parole, tu es au moins à Tom Soumoko. Un gosse maintenant même t'as mieux placé dans la Makambo. Porte-parole, au moins Tom Soumoko, mais les communicateurs va rebeller. La porte-parole, bazana bazara reconnu. Si vous remarquez, la porte-parole, la fin à la musicien. Si vous remarquez, la porte-parole, au moins la fin à la musicien. Bato ba yara genre neti ou finga. Si vous remarquez, ça plus la communicateur. Bazana babilo kwana. Vous remarquez orchestre oyo, ils ont ba communicateur, ils ont porte-parole. Mais donc mon communicateur ba baby ça en fait. Tu vas expliquer en temps comme ça. Porte-parole à l'équipe d'émission quand on est dans le lobby, gosse à lobby. Après si programme et mouvement m'a ramené surtout au bêta concert et tout mais communicateur l'air oya on remarque à Tumbi gosse exemple à Tumbi Wilson à Tumbi donc y est pour na aye ko Tumba pour na bango mo na communicateur yango wana ba tout na question sur na plateau il y a développer question o yo journaliste ndet yo Alex Ngando tulinga question boy na développer question on a bongo liango na bando finga ba moko côté Ferry côté Fali ainsi de suite machin ngai si on a calculé ce qu'on a zongi côté mon point négatif un peu ça montre les animaux bazo longo oui pourquoi ba longo ba ngaja na bango yote premièrement ba ngaja na bango yote l'air yo yaki au sepela ina Ferry au sepela na Fali au sepela na Weranson yo moko de nature mais Weranson be Fali be JB va na kwa na bango wamoni ah petit lobela nga ça va autant lora la musique bon JB lora ta na novela ça ta la ba makamona te tolo bara j'ai pas tala nema mona tata la novelas bien na match otala oh atali abi oh petit lobelanga ah ça va na bengote ah lobelanga suka pe boye yaki te loka biso ne to ah Jésus de Niasa yebi Bob Molema Jésus de Niasa yebi telle personne Jésus de Niasa yebi fiston frappe yebi mutu boye yebi telle personne parce que yeba yebi ete ba mona ira na TV parce que jour on mona ga lobby et surtout ba bata ba musicien baka te nazo yebisa yo moni loko zo esa ba tala bata ba musicien a kopé saka leader yobo okozwa te donc ko bandolo babanda lelo ti mo musicien na lo ba lembi ne o kebito ozwelo hotel ozwelo ko fo leader wana yebisa mutu na yebina no ya pese nga na mutu créer nga mutu ata mo 500 balles et ça les bien petit lobby mo trop achata mo provision na parler mo mère na parler ainsi de suite mo ndeba biloko ngo ezala mais pour pas peso mbongo boy pas bato na ba musicien na papa onika ma papa nazo ebisa eza mo pasi sikoyo yango moni ba ya ba ko mo lemba alobi trop amsuko nzimbo ya pona mboka poto non ba mamba poto ya ka po trouble le côté fallait même ba tebe na poto yango panzi ba makambo te eza na ngote parti gosse non ba parti prité to ba réalité to ba réalité makambo ba poto oyo koti na kati ba mouvement eza po fali ya même musique banani ba te belé na poto et la musique et ça li éveil patriotique éveil musical oh yeke biso to kete presque ni presque ngom ba biso te yango moni moté na ba koti mamoko pouf ale ba ko molongo molongo no lalo la muki ya mpaka longwe olalo la muki o nani ya longwe olalo ngi o alongwe be oui c'est mona master nga abi fallait lui dire maman toi loba même tu sais quoi ozomona siko ba makambo en place ekeni magali kongolo c'est une amie c'est vraiment une amie aza master nga oto bani ne lelo te bani kala na ya pena china parler kuna o parler pena magali pena bien carne bani to fandi to le to meli to panzani mama sapenza so ina bina loba mabe magali bo donc tu ça voilà ata o chinga miko o la singa revolver na sima na rien on loba net magali kongo ako zane na ba raison na OK
akozala ba raison na tala Magali akozala raison à kokite Magali ozala na raison longwa na oso longwa longwe na considération. OK, donc parti ba leader rebelle ba considérer ba communicateur OK, je vous dis so boké na ba page na Kinstar petite sœur maman Dalida l'éléphant de la presse à Ebi so boké na Kinstar jour billetterie fongoma na Kinshasa bota la photo oyo bakanga ba photo liboso o bakanga so ça va photo na les babika le billetterie ya stade des martyrs bandi botala bato sko imaginez ce que bato ba ebinga na sko na tamula sko bien bala pena buto lobela sko faire. OK, si on a souka on va remercier na tali pena batun na biso yo réalité lo pesa makanda ma ro beso ma faire te ko mo pesa déjà kanda. Ah bon, yo na biso lo mo salama batuni mutu question babine faire abi ah maman na dinar pena na sensi pena po ba nga dinar ah na dinar penza donc boulot on va na États-Unis obi ya moko bo babité les ba ba remerciement Jésus de Niance a rane vrai entourage nem te mabe. OK, afandi na e otala mais ya wana pe fa ba chena vraiment koto a remerciement babi ote ya zani muta maman Olive aki ka chaka bisu pour vous avez le il y a ça maman Olive ya c'est la nera na yo prise donc ayo salon salon fele ba moyi wana beta ki ya pamba ça kana ngwa ça bizarre ngwa kuswali bien ça moni no normal ne bango ba lobeli. OK, donc ba comme si message de kuna mabe na zongi yango eza omoni makambo eza na kati ya question na yo yango zo mo ba départ wana ezo salima. OK, na ba orchestre lingi ba tuba poussa na pembeni ya artiste te mon bobo mi pesa na botala na ba exemple. Comment se fait-il bino ta bo lobby komba fali pour pana ndenge nyoso ne ba lobara na côté liété to ke non normal azui kaka ndenge bino bo lobara na memi batu nyonso wana ke na ba poto bo lobara ke batu na ba pese ba $1000 ou ba $500 biso pe to bo lobara ke bo ba visa bo pesa be batu na ba futa mo omona mutema mabe na kati ba mouvement mususu e ba ndolongo. OK, non na visa na nga na kinda na nga so na billet na nga na ozonga. Maintenant na kati ya makambo ya président biso. OK, et bomi nini audimati ya ba orchestre na kidiba bokozanga pe ba soldat oyo bundela bino boke ba musicien ba benga ba tout monde ko ndeza ko président nini oh ya yo fotika lawa presse fa kota presse abi 4 personnes batika la mais presse e bingat yo fotika la donc batu o bazala na ceinture wana nem to azo bomba orchestre yango moni ba départ ezo salama bo bengi bango bengra mais tant sous orchestre nem te na ingratitude. OK, ti az ingratitude Magali Kongolo bo benga ingrat. OK, Magali Kongolo za ingratitude bo pesier chance te allo bien so pe azam fimo be amno solo akoma mno solo vous comprenez et ça te dans la réalité si quand tu chatta Javel to Sansana Clinton ni Kabilamba to bisa kauka. OK, comme pembe et ça bien te orchestre et orchestre surtout loko zo salama trop na jet set. OK, pour na opération pour na bilongi ozo on remarqué communication à jet set sur tellement ces derniers étés là. OK, sur tali communication à jet set ça ouais puis nani fiston frappe azati wapi héritier ibula azate oh soda mbodi bosate pour la nini entre bateau ka bazazana ki motema mabezo régner na lobite que fiston frappe bien on na bi entre bango na bango bomana oyebi mutu nyonso tu soka zui na ezu eza pendate c'est-à-dire ba communicateur nde mutu bazobebisa makambo wana makambo oyo ezoleka omona porte-parole ala mamona omona nga za ngote l'air le monde ba communicateur nde retourne nango ezozonga na ba orchestre ba ingratitude de uta na kati ba orchestre. OK, presa yebi na été mais nzo ndi bato bazaka na la ceinture wana ba yebi na ba makambo voilà c'est comme ça. Voilà gosse likambala lo morelinga awa Pi Roger mwana mboka otobi akendaki poto ou ransom mutu azula ki visa otomona on a ba écran de grands lela ti ozo ba PC visa tomona Pi Roger ndenga lela ezali ki akende azonga Pi Roger délai déjà leki abia benga we ransom we ya magel société a préféré fanda na tomona déjà guerre comme entre yena frère na Papi le Prince l'homme déjà ba tiraillement
par rapport ke ndenge ndimi ke mutasombelaka ye billet ezaki héritier Watanabe babi akolo baba mambo wana te toyebi te eske poto lelo actuellement toloba poto ekomi lokola des comptes finales ya moto soka asala na orchestre ebele asala na orchestre non des comptes finales c'est trop dire Alex des comptes finales c'est trop dire mais moto aza na vision na ye poto solaka pembe moto aza na vision na ye vous savez na kisasa avantage eza na Europe na kisasa to wana ngote doit se tolobi contraire c'est to kosi molema je sais pas donc na poto avantage eza kuna na kisasa to za na ngote akozala moto liboso te o a souffrir na kin et tant que porte-parole il y a orchestre monene neti maison mère adota mona ba moto même ça garde kuta même ça garde kuta na ko baki na ba émission sur tu lek bazo yo quarantaine na piro jean no baki piro jean signal licence définitif na wewa donc tu dois sentir que la personne a beaucoup souffert na nenga ba kin mais ça qui porte-parole orchestre monene neti maison mère yo moko tu ko lo balé ba les visa alelaki azolo bala bato alobaki wera na mema opoto te tout ça lobai makambo nyonso ko kai koloba tant komi na poto une fois que loko moko boy simbi bien te pour l'équipe bien te yena de la forêt to na bato orchestre a se décider tika pa ko linga lisusu ko ya ko zonga la ko bata ba wewa te Alex to so la pembe parce que ko katete ke poto sa paradité ko tete nga comme na miki libongo mama ko yebisanga mutu oya souffrir belé ningwala na maison mère oyo batu bande ko seka o batu bande ko akemi kili amoni neti mo ko l'équipe bien te molema moi je suis sûr et certain que a autre décision o izo tana motema ni par rapport à tout ce qu'il a vécu na ninga zaki na maison mère pona ye ayebi ke bon na batano so na sali so na zongi ki na ninga to kende le boy na ko ko zonga poto te na souffrir peut-être plus mais or na poto na rozo pe cop ba mise yekutane mise te ba mise belé bana nikili ba comment ça ba cop si c'est belé azab na mise za na voix ko ya pe papier yembi ko yemba pe pana ni amoni que non so na bina zonga na temps na komi na mona âge peut-être ici mba susté bomela na yebetaka awa na banenge na nga mais non ça là-bas tu vois donc pour nga le choix est bien réfléchi so ka moni ko ya taza ba propre raison na azaye mokote tout le monde peut venir biso mosaka pe na ngamba BCBG pa ou mais la kuta kena ba mikil akena ba mikil la zonga mais cette fois ça bonaki que na position na komi nango soki na zongi peut-être simbate donati kala tikala so vivre ozo comprendre bien ça calcul Alex donc modula mutazana na calcul na molema voyage na mère voyage trop anoko zonga mais lelo peut-être so ka keta so ya souci tu vois et ça calcul bien ça calcul molema na habité Bob molema au baptisé na mambo salobi en tout cas moi ngai na sepela ki na mon vidéo ya Pi Roger mais na yo mon vidéo ya Pi Roger et bimisko terre à terre pour na ba vidéo mususu mon likolo vidéo ya Pi Roger. OK Pi Roger il faut faire attention ya loba makambo ya Weranson na héritier. Tala vidéo no bimiso ki vendredi tala samedi siko vidéo no bimi vendredi ba tout batali yango mi jeudi vendredi ba tout batali yango tala so image à samedi na Weranson héritier ba kakol ba igosete ba tout ya héritier o ba boira héritier boira ba vandi ensemble na Wera na CDJ na ba Igor Massa o Igor asala ba aza humoriste bo Massa asala ba humoriste na poto atala a critiquer Weranson musique boya chemai achaba mai mais azaki invité spécial ya Weranson na CDJ so tala niveau ba kitisi yo donc makambo nyonso tu yo loba ino na TV ko ina mai wow Pi Roger makambo nga loba ba Wera héritier na faire rigola faut faire gaffe na makambo bato na misato wana bayebani bien makambo na bango bayebani bien donc yo sali li soleil bimi jeudi vendredi samedi héritier et puis Weranson il est allé encore trop loin la kayoki machela yo motema o ala tenzambala atelemi maman tomoli champagne likolo ando bina nzemba héritier tika kidiba aotala ngai personnellement dans ma vidéo on a tout bino ba jo ba jo baba besmabe tala disusu jibe mpera na Weranson Blaise Boula ta place jiba sopi Blaise Boula finga Wera lobi Wera semaine wana mobimba samedi boye ata boye Weranson na jibe mpera podium moko ça va
biso tozali Tala siko ya moi gosse qui tamala ninga kokota makambo ya bajo wana penza na kati te. C'est-à-dire noro. On a déjà la mikili, on a déjà la cimetière ba musicien, cimetière ba porte-parole. Débrouillez bien. Comment t'as mon limbo pour bando la place ni bando so ba milieu bleu so mikimiki. Donc débrouille-toi. Donc pour na yo e barake carrière ya mama na wana down. 20 articles à côté là ni te poser un pote pour bango ne basali fono ba si déjà pata. Héritier za mwana mampata. Jour yo zo visa na héritier les gars na parler mampata et pas mampata. Bonjour maman. Tala ba bloko n'invite so ba comprendre. Yo zui visa lelo. Après si yo monga bien net il y a 6 héritiers sur la association ça na vidéo. Après 30 les amis après 30-40 minutes héritier pas mampata. Est-ce que vous comprenez le roi là? Nga sona mutu mona mutama yele wa interpeller nga. Tout ça na vidéo na héritier Watanabe après 30-45 minutes na moni na ma campagne pas ouvrir en son. So nga ina ke lobaki na télévision ke via CP la te pona lobaki na komisa héritier mta sondelenga bi. Calculer image wana papa faut ça au fil du temps. Ah ça me fait mambo. So faut ça calculer ba temps. Petit calcul. Ton salaire héritier une vidéo. 45 minutes, ça m'a dit pas si je m'en pata. Il nous l'a dit. Faut contrôler la solo. Faut contrôler la solo. C'est hyper important. Parce que ma grand-mère, mon émaloba, c'est vraiment hyper important. Alex. T'as la calcul à sali. Au sali vidéo, après 45 minutes, au moni ekuna. Non, pas vrai en solo. Bah, que nous solani. Ah oui, bah solo les belés. Solo les belés, solo les nini. Pour yo le commissaire héritier m'a payé 50 parce que billet mais après 45 minutes aïe pas m'en pas. Oh déjà le bon billet on déjà où rappelé ça que paye billet. Au bête peut pas matolo ya billet. Bo ça la winge. On est à winge papa. On est à winge. Au rola ta no pantalon nondo za rola ta minene. Ezaki l'esprit winge te. Moni makambo mole maoloba. Soki to bito zonga simalex. Au mona ke départ héritier Watanabe. Et ça là, il y a de la forêt bien. Il y a qui de la forêt à Tigali bien. De la forêt va poser question au lobby. Tourner page. Héritier Watanabe a zongi na TV va poser question au lobby. Papa chéri kutu na yemba pa na été. Ma lobby na nga ba courage. Mais place on nga ba boko nga neti mwana. Ba lobby ba sani. Ba lekisa. Mais après ba Fabregas ba zonga pa wera. Ba mise bele ba zonga pa wera. Mais ko zonga ya wata o sentir un cas différent. Ba pesa na champagne. Ba pesa na champagne nanda. On dit mateke ko kenaye et ça qui potopoto. Ko kenaye na Fabregas ande monte wera beta li solo te. Aloba ba la page te. Fabregas pa les gars na TV pa ba wera te. Mais héritier ba guerre esprit kotaki. Même de mamoni tout mon héritier ya kana ba ta kasi ba désordre ba compliqué pas côté. Vous comprenez? Mais après qu'on zonga na ye au moins maintenant que non azara na place na motema de la foi. Parler on a kota bimi ba anniversaire na bantaba ba nini vous comprenez? C'est-à-dire que azara na place moko boye ya kibu mwana pena ya wera. En dehors il y a via musique. Donc pas ta zoara ben nga zoara ba exaucer nga zoara ba bali pas tout. Le tia ya kawana zoya ibi ke chebiso. Je comprends. Donc ce que bablo wa nengwana yusko lugoya na baba makama bongo fuza kama el. Ya ba makama kuto ko kosola te. Bablo wana ko kosola. Kota la lobi wana makama na bonga ba famille. Voilà, toi qui n'as pas mal mais vraiment vers la fin la vie qui ont soulevé belé mais faute s'y attend au fond là vraiment ma soulé belé. Bob Molema tout mon a eu publication il y a Célio Scram après avoir sorti médiatique à musée Kindingunda Mesana. Tirer sur Batou, à tirer c'est le scram. C'est le a commis la page na ferré. Il faut m'envoyer si la péki sa Batou na yo. Parce que na ebigé au bien. A tout singa famille et katana. Est-ce que tout le ba tindika chakal moko ezana côté wana parce que après publication tout le monde sous musée qui nous continue toujours bête ba bombe passer le scram. La même na seki. Na assistant le mo boy. Na assistant le mo boy. Faire rigolo la route de tenant ngalata. Alata pantalon mo boye ya mo gaya, pantalon ba marque mikolo. Alata limba sandal nene
ati tricot moko boye abimi amoni musique kindingo ati kindingo yo pour lekisi abi kindingo presse voilà ça va bien abine te donc faire au camp donc on supporter même le bané na forme ni faut habiter presse abine papa na bien on se pose à tout na bien donc ego raté pété au tiki no nomde oh après mamone ezaka yote on ezangai alobi na ye makambo ezaka yote on ezangai OK donc faire n'a rien à voir na mambukindingo sala on eza sentimenté on na na tin na ko de depo apesa na pe bunelo côté OK na tin na te mobeta li solo on na mona OK abi na presse makambo wana etali yote presse on ezangai presse ati ati zuboy. Donc, est-ce qu'il mange à faire un bébé qui est à la faire rigola? Affaire à Nelly, à Bissitana, Tikano, notamment Ninke, à Bissit frère Ni. Ok, c'est bon. Abimi, pas presque à Salé ou Rosala, à libérer pas toi. Moi, Panzi, à zone, on a pénaté, à base à la place à Zari. À Bimake. À soir, non, nous qui nous azi ici sous boka lisusu. Donc bien faire les bisaki kende lisusu kotumba. Donc à tout mina lisusu donc c'est-à-dire c'est un élément incontrôlable. C'est les sont aussi là la musée tika na yo na nyoyo. Dans le moment c'est l'autre vient maintenant ndenge bena ya Serge. Ya bandalungwa ngiringiri yo yebi. Pas ma Claudine, banini, banina les famille presque tout. Na yebi bena famille mobimba pour tout coller tout va bon ensemble. OK. Zumon. Les yeso aya obenga na ni te obenga bena bob. Aya bena bob. Ay ba hyper, ay mam tout obenga bena na combo. Neka ezala benga grand frère ba tout na combo obenga benga grande sœur na mo benga bena mamuke. Ouais, maman. Mais bon no benga. Kala. So, o imaginer ndenge na ba respect aux akanonga ki Poutine. Tika na onanyo, tika na yo nani musée. Tika no ferry. Sans charger ne aux Poutine on rappelle na minuki na yo bo betela na musée ti on fait rigola pas dans les calme na ebi je negenda et ça y était ngas na mona faire azo kam mo musée a tchaka ba na ebi subi no azo kam mo sali on doze na no ko kate faire oyo asalaka ya nini ya stade des martyrs et ça te oyo musée ya na ba TV oyo aussi ça ba muta kam ça na pasteur Moïse Mbi pasteur Moïse Mbi bien te musée ti ko finga ko musée pasteur Moïse Mbi là Assigné pardon. On n'a pas de monstre en train d'assigner musée qui nous parle. Vraiment. Au fond, la musée qui nous doit y yebi. Tout ça dans sa promotion mon grosso. Eh papa. Non ça dit que la balle perdue et ça va coacher été à la moukayi. Et ça te aïe qui est mon zone baguette maman faire été ngai na yi. Donc y a une aussi là na yo. Alors pour nous remettre ça respect musée qui nous bendana. Mais pardon à katuma mukebo molema tolandi na landi moko ya ba communicateur quand lo ba fait rigola gouvre les gaulois que somo Franck Stéma ya tourné sur makambo alobi c'est Léoneng ba bien quel leader musique ni pas leader mam na bomi balé que petsola na ma eleti comment vous le maman ndengwa na TV c'est Léo leader yé leader non mais petit bino ya bobo belisa ma musique et nyolo baté so yebo lo ba te fo sa maele. Non, il n'y a pas de choses. Non. Cause du Kamala Nazana, c'est un bon parleur et puis il est intelligent. Et ça, tout le monde soit les gars, TV, là, c'est pas briefing qui est. OK. Après, c'est bien un briefing dans mon français dans Kati. OK. Oui, je sais. Je connais. OK. Oui, je connais. C'est le haut Benan Yarouza leader, tu sais qui dit moi leader Yanni. Azara Missi. Asa, il y a sa père. OK. Et Moussa Petit Nanga. Tout ça, on a vidéo, ça, tout ça, on a. Maintenant, on va serrer dans une série. Asa sa père. Aïe, bien, si vous avez la rabatounoua pour moi, voyez le la TV. Vous comprenez? Donc, mon boy, on y va blâmer sur le baco. Il y a un lobby. Le communicateur n'est pas au baby sa TV. OK. Le communicateur. Au moins, il y a un peu mais yo zaka royana pona ko appuyer mabe ko appuyer mabe neti ngana ko appuyer mabe on a c'est le nani na c'est le aza master faire a master faire c'est le master baba bindombe c'est le agoza la tanagi chemise na faire et après ça na chemise on na lata
tant bagi na ba maison mère on a ba obunda bitumba ba maison mère on a la bagi basika na ba winyo Moussa ça mais qui nous matika la tamela mala faire tout ça de l'eau na place na balala ba chambre moko wana nde ozara wana bake kora balali chambre moko si balali chambre moko ya otika lokabula chambre na fait faire olia kwanga na dendo so na nini selo ya chima boko selo azolia kwanga na dendo faire ya check maboko baneti ba jibe na ba wera la ba nde bazala ba mas na vitrine na kasavubu ba servir Bill Clinton na ya Jackie ba cheli bon me panzi na fufu c'est le aïe na car na c'est autre mon abord ba ngoni RAV4 ya décapotable aya koti maman asko maboko bando lia fufu siko yo muzo osala monte pa JT pa ba Bill pa na esala mate osala te pa ba faire anétika la osala mate osala te etika la osala mate mo ba bilo musu tolo ba TV to za ra mo mayili tengala ko lo ba mutu na ko bakselo moko molema ngasi na tala concert moko bosoki ya fiki si je me trompe pas ya faire gola ba animateur ba obo ka selo ya matisi masa na ngaza wa mata masa mati aboki lo ni moko wana boy ba la resili aboki lo mo ya jet set faire aseka vous sentir que masa na ye ça lui plaisir vous comprendre j'ai des temps beta concert moko dernièrement na temba l'air makamba ba dynastie zo ningana wana faire yaki Bill Clinton aye Bill tonga matia oh ba bisinga faire azawa te wapi e faire matia ba bete loko moko boye wala ba 5 kg ba nini ouais bazongi na les marques pour sentir que bana mai na ye donc niveau ya ki bana mai o bazana ngo na nenga bien vous comprendre Alex donc c'est à dire que qu'il faut aïe ba respecter ba tout c'est très important OK au toucher master faire directement au toucher faire parce que sous kanango yebaka ke si le on a fait attention ba bebani ba oyoka na kaka bongo yo voilà merci beaucoup Foti attend bon signaler biso vraiment Bob Molema habité message no ko pesa batali biso à dédicace na otoka bona na biki autoriser le belé to zongi la moitié la prochaine attends bi bon en fait non na lo barage ablom surtout ti vous permettre de écouter en orchestre depuis que surtout biso na monde na biso wenge za dossier belé wenge za monde de faux en esprit so y na présence to kotate so za na boboté wenge za esprit wenge en fait wenge eza parmi ba esprit oyo za na kati monde wenge za pe na kati wenge za philosophie wenge za idéologie hein ba faut comprendre rango le wana mais musique ningu yo ebi moi message à mkezara ke dosé pour parce que Scrum aza master fait aye mo ebi suyo déjà lobige babi faire na ebi ne maramanga kinda c'est le nom tout na yo bara ke faire aza simana mais faire gola comme sous ça azati abengi musique ningu apese conseil vous aboyine oui c'est bon nzamba batela nos places vous allez bonne continuation à tenir surtout balandi biso motela bino donc avec Alex Ozone, ça sous le dossier, on attend lobby. Tout développement, vraiment matin, puis ça va bien. La dédicace. La dédicace, c'est à terre. Osvi Kanda. Donc, la dernière message par rapport à l'émission. Non, mais écoutez, Molema Ocholo, déjà, tu peux essayer conseil. Donc, il y a un conseil à Molema, c'est très important. Parce que faire le lobby, c'est le scrum, tu as build, tu as nani, mais il y a un moutou. Oui, bah, soutenir nous, pour ça. Merci na yo Alex Ngandou na top pesaki ngana bo volema na plateau na lelo pourquoi pas na motas filma ki biso lelo pour que to komana na ko ya ba to bazota la biso merci na président Jacques na Ivry merci na maman Bibi Kamba président Jacques na Ivry toujours c'est agité mais maman Bibi Kamba président Jacques depuis Ivry maman Bibi Kamba depuis Suisse voilà pourquoi pas on appelle là base à Londres Molema boki bango telelo la maman chérie moi ah chaîne non pas ça la katia la maman chérie moi la maman chérie moi respect base à Londres jamais voilà sans oublier maman la biso Claudine Bokatola maman Claudine Bokatola donc maman José le Sadis donc voilà la ligne mabangane mais bile raté pourquoi pas na maman la ngai Arlette Moira en États-Unis maman la ngai mavala moyemba na Londres tontu Clément Maya aux États-Unis Sandra Timbiki maman no mopeng aux États-Unis Lolo Timbiki aux États-Unis maman social Fanny Tambo na Paris
En tout cas, Molema son la tête qui est l'oble m'a passé c'est grâce à Benin Ndira. Le tenant du l'infirmière chef maman de Benin Kambala respect. Voilà, merci beaucoup Goss Kambala, merci aussi à toi Bob Molema. Merci à tout bozu tanta la bisolori na sima caméra. Merci infiniment à Ketia Azaki wana. Un grand merci à président Jacques. Là pardon, na bosani maman nanga ni lumbala, hier ko raté. OK. Voilà. Maman ni lumbala bambote na président Jacques depuis Afrique Couronne. Base mobile, président Jacques Namoni Archibald. Merci aussi à l'agence Fret, les amis des 60. Vous êtes à niveau à France, on a tout au besoin d'Europe, à Kinshasa, Brazzaville, Angola. Vous contactez agence les amis des 60 et papa Marc Antoine, on a l'habitude depuis quelque part. On a la voie aérienne, ça sera 3 jours et comme à Kinshasa, à Brazzaville et puis en Angola. La voie maritime et Zalakara Nenge Zalara, 40 jours sur 45 jours Nenge Zalara avec papa Marc Moussale, ça m'a vraiment quitté. Merci infiniment à Nathalie Ramazani, moi Nzambe, mère double la millionnaire, mon président William Icona depuis Colorado Denver, à Talabiso, dans mon JBL Kadi Maléroy de Salsa, 2 fois par canadienne, depuis Ottawa, mon Louis Coq, papa Nadjaden, à Talabiso, Henri Bak TGV na Californie, on se retrouve à la prochaine numéro. Ciao.